Yamboka, le prophète King Élysée, sentinelle ya RDC, Nayeko Beta, trompette, ou un message. La République est en danger. Bomoni décor Oyo Kabila Sali pour ce dimanche 6 va déclarer Chadari président. Complot na bino la Kabili Toyebiango. Kabila, tu travailles avec les Congolais. Ba Congolais na kati na Kabili ba sous même na FCC ba lingi yote. Ba lingi changement. Yango na minute Oyo bana Congo. Audio Oyo bo panza yango, c'est une information vraie. Ngana za flic na pesa ka information ya pamba pamba te. Na minute Oyo ba loki ya Congo basali lettre ba pesi Otobengi Vital Kamerhe, les caméléons, l'espion ya Kabila na kati opposition apesa mwana mboka Félix Tshilombo. Et Félix, c'est samedi, attend lettre wana, ayebisa peuple congolais, bazala calme, ayebisa IDPS, bazala calme, ayebisa cash, bazala calme, quel que soit résultat Oyo ekobima. Pour bango dimanche, le 6, balekisa Chadari. Bolandanga na malamu pe na bokebi. Bozala agité te. Bozala bilobela te. La République est en danger. Tozana posa ya unité. Tozana posa ya Félix Tshilombo Tshisekedi. Tozana posa ya unité na minute Oyo. Ba Rwandais bakoki kosakana na biso te. Na minute Oyo, la lettre est entre les mains de Félix. Aboyi kotanga yango, Kalev, Nehemi, baza kotia Félix Tshilombo pression. Pression ezani ni mibale. Ya liboso ya ba diplôme. Na koyebiso Félix otanga koleka Hippolyte Kanambe. Olobaka français koleka Hippolyte Kanambe. Félix Etienne, mwana Etienne Tshisekedi. Papa Etienne Tshisekedi alobela ba Congolais. Soki bata PPRD, bata FCC, ba pesi bino mbongo zwa lia, eza mbongo ya République. Balingi basala yo chantage na likambo ya mbongo. Balingi basala yo chantage na likambo ya diplôme. Nazo ebisa yo ngaza molobeli ya mboka, nazali sentinelle ya Congo, tokondima chantage nyonso bakosalela yo te. Ata babimisi ba image Tokoboya yango. Félix, tu es un Congolais, fils de Etienne Tshisekedi wa Mulumba et de Maman Marthe. Félix, kosa la déclaration wana te. Pour ce kosa li déclaration wana, FCC, la Kabili, basali ba tricot, ya lamuka, bakolatisa bata PPRD, bakopesa batu mususu mbongo, babima dimanche, bapanza ba centre ya Otobengi ya Seni à travers la RDC, bapanza ba bureau Otobengi ya FCC, balobakeza lamuka, ba traduire ndeko na yo bosambela ke église moko Martin Fayulu na justice. Félix, les linges sales se lavent en famille. Félix, singa famille ekata nakate mais ebenda naka. Tu es un Congolais. Ceux qui basali au chantage avec image, Tokoboya yango. Félix kosa la déclaration mon côté avant dimanche. Lettre oyo ba memelio na Martin na mo plutôt ba memelio na moto Tobengi Vital Kamerhe. Toyebi yango. Sadek azali contre biso peuple congolais. Bomoni bakati internet pour la Moukazana ba PV. Église catholique azana ba PV. Mon mission onisienne Monesco azana ba PV. Batuna bango bakomi ko publier yango. L'Algérienne oyazo kamba. Tobengi mission onisienne Monesco aza corrompi. Yango yo aboyi ba publier yango bakati internet. Mais heureusement
Lamuka azana 3000 téléphones. Heureusement, azana basim oyo ya Brazzaville. Debout congolais. Ndeko na ngai outi kolia bonane. Tozozela les 6 résultats provisoires. Na pandi ba photo oyo euti Kinshasa bakomi Shadari président. Ndeko nanga panza audio oyo wabino molobeli ya mboka sentinelle ya Congo le prophète King Élysée bobenga kanga bishop Élysée mais bishop eza ministère te naza na ministère prophétique na telemi lelo nazwi sango nasalaka na demiap nazali flic naza agent ya service secret demiap eza service secret militaire na longwa me naza na contact na baboti lelo ndeko na ngai telema Félix oza mwana mboka lele sale se lève en famille singa famille ebendanaka ekatanaka te kosala déclaration moko te na lettre oyo bayeli yo na Vital Kamerhe chantage oyo balingi basala yo ya diplôme olobaka français koleka Kabila otanga koleka Kabila bakokanga yo te bakoboma yo te oza mwana ya Congo. Nous devons sauver notre nation. C'est maintenant ou jamais. Peuple congolais, bozelaka mot d'ordre, naza leader ya opinion, naza leader politique, na pesi mot d'ordre. Dimanche, le 6, ceux qui va déclarer Shadari président, tous en a besoin de Vital à l'obasa la réclamation à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas la Cour suprême en 2011. Peuple congolais, ma province union so opération toyebi bandaku, et ça mot d'ordre. Makamba ko piller étranger ezate. Makamba ko piller ba magasin ezate. Makamba ko piller ba station ya essence ezate. Opération toyebi bandaku. Emparez-vous des kabilistes. Nga mutu na pesi mot d'ordre. Une fois Shadari balobi aza président, trop c'est trop. Kabila alekisa déjà ligne rouge, c'est quoi alekisa une ligne noire. Mutu akopesa mot d'ordre ezakaka na mutu songolo pakalate congolais nyonso debout congolais sauvons le Congo article 64 soulèvement populaire na pesi mot d'ordre dimanche bakobimisa Shadari mwana mboka Faulu azan aleki Shadari na bavoi Félix Tshilombo oleki Shadari na bavoi trop c'est trop pays fait bimana occupation koboma mboka te moto moko te na sima kolanda audio oyo asala ba audio ya mabe contre Félix n'a pas encore asali nanu atangi mokanda wana maintenant nasali déclaration te tolobane message ya bolingo message ya paix toyebi Kalev azana ba image alakisa yo ya ba chantage toyebi yango Félix tokondima yango te soko sali déclaration te tokondima yango te Kalev ato bimiseli biso ba image ya Félix alie mbongo bopesi mbongo eza mbongo ya RDC Papa Etienne Tshisekedi mobundeli monene opposant historique alobaki soki bapesi yo mbongo eza mbongo ya mboka Kabila aya na mboka te aya na mbongo te Kalev oya na mbongo te bozwa mbongo ya Congo boyibi bosenrichir na yango debout congolais sauvons le Congo ce dimanche bana tiangu bobongama na ba arme blanche. Celui qui tue par le paix périt par le paix. On répond la violence par la violence. Trop c'est trop. Moi Namboka Félix Tshilombo tu es mon frère, congolais comme moi, kotanga lettre wanate. OSL leki eleki. Mai soke sopani bazong sakangona na mulangite. Bazoka mabele bazipi po batu baye bateke mai esopani. Kalev, Nehemi, chantage nyonso bakosala yo na ba diplôme tobo yango. Chantage nyonso bakosala yo kozwaki mbongo, babimisi ba image tobo yango. Félix, je suis un flic, je suis ton frère. Les linges sales se lavent en famille. Kosala samedi te. Message na population congolaise, particulièrement
na cash bandima résultat ya élection. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba batiaki une erreur, yo kosala pe erreur wana te, j'ai accepté l'inacceptable. Sadek a imposé ki bino bo signer code ya bonne conduite, Lamuka aboyaki na nzela ya Martin Fayulu Longonia, bino pe boboyi yango. Siko basali lettre oloba koloba te. Mwana Congo panza message oyo. La République est en danger. John Image le King. La République est en danger. John Image le King. La République est en danger. Bo panza ba message oyo audio. Wabino sentinelle ya RDC. Molobeli ya mboka. Le prophète King Élysée. Bonne année. Meilleurs vœux. Merci. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.